na lobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati pona kozwa ba information ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona be mission ya kitoko be information ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Merci Nabayebanso basomba fidélité pour na kolanda émission Tolo Belamboka Congo. Na yango bandeko balandi émission Tolo Belamboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Na ABC Tolo bakase Jésus-Christ qui est le number 1 pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te. Ndetala tolala kilo kola bakufi penzamba la musi biso na ngolu waye. Tika ete bisika nyonso ezwami biso Tolo baete Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bandeko landinde kana yebisaka bino ete émission o ezali émission ya réflexion ezali bongo émission ya éveil patriotique ezali bongo émission ya éveil ya conscience cela veut dire changement ya mentalité ndetala tina ezali émission oyo socio-culturelle et yambaka tout congolais na domaine nyonso na makambo nyonso to yambaka ba congolais mais lelo penza tozali kolobela nini lelo tozali kolobela maye matali maponami na République démocratique du Congo pambate tozali bongo la sanza ya mina moko pe sikoyo to bandiko kende po mokolo ya suka ezali bongo le 23 décembre ndetala tila tozali kosola pe makamatali machine à voter pe to solo la makamatali opposition pe majorité pe peuple congolais nde yango tozali kolobela lelo pambate ezali bongo bato ya majorité na bato ya opposition bango bato bakoya kosala kuluso wa bango po ete population et pona bango ndetala tina tozali kolobela lelo na tina ya maponami na République démocratique du Congo bandeko partout bozali bandeko bangai to solo la bokebi nyonso merci na mama Chantal Ayao première conseillère et ancienne de la presse pena émission na bémission na nyonso longo nya mama posa yo mokilo de la presse ezali molili pe merci les sous na yo ya koleka poete grâce na yonde océan ayebani penza lolenge ayebani boye ata konano akomi nesika azali kolinga te kasi nzambe penza azali kokena ye malembe soki na pesi yo penza longo nya te na kobima moto na lokuta penzambe akosepea na ngate. Merci encore une fois la première dame, la femme puissante de la ABC, Maman Chantal Ayao. Bande konangai vraiment ba congolais bisika nyonso bozali bolandanga la bokebi nyonso po ete makambo nazali koyebisa bino lelo ezali très sérieux. Ndenge bilo batumayele bolobaka. Bande ko bangai bisika nyonso bozali na mboka nyonso pe na fin fond. Bolandanga la bokebi nyonso. Nini ezali koleka sikoyo lelo oyo ndenge tozali boye. Tokende sikoyo na kote ya machine à voter. Po yango ne moboko ya mapona. Bandeko ezali bongo na moto bautaki ko benga informaticien moko atali machine wana atikali kana pasi. Nzoka les machines wana ezapela ba chambre lango 1 2 3 4 la vitesse soki la 7 mais mwana mboka aye komono ete carte SIM eko koto na kati ya bibwele wana na bandako wana na bitape wana alobi non bilo batamayela alobi ce n'est pas possible China Rambo gangster makambo oyo ezali malamu te mais élection oyo kosimba te voilà lolenge oyo gangster alobi machine ye bakei encore une fois na espère kotala yango nde akuti biloko wana bandeko bangai maponami yango eko kende lolenge nini eko sala malolenge nini tokomi suna biloko ba carte SIM bilo moko boyebi carte SIM ko formater okoyi ko sala boye
pe ozongisi lisu belema mususu. Donc possibilité ya tricherie ezali na 90%. Yango moni débat ezalaki lisusu na mona mboka colonel nanga miso ebimi kaka bwe lokola mekele kasi tozali koyoka te nde bayebisi eboye papa nanga lokola mabe emonani lisusu ya koleka moto ya liboso moto ya mibale moto ya misato monaki te moto ya Yesu kotimola lisu lolenge ya mabe boye esengeli na mona mboka osala kaka ba papier lokola pe machine wana imprimaka papier imprimer papier bato bakomaka na mongoloto ya biki nde le kambo batikali nango lelo ndenge nazoyebisa bilobo eske ndoki wana kondima jabulu wana kondima asase wana kondima mwana mboka kone nanga zali moto mabe mobomi ya Congo ayebaki ete machine ezali na balolenge ya miyibi ya lolengo yo meye alingi kaka po ya lia misolo maye apesa biso cadeau empoisonné ndenge bino moko boloba kala lopoto boni moto azangi motema boye ata ko batayi depesa ngo balobaki ete toko kende sa machine ou machine mais bango moko pe ba regretter te po bayebaki sekele wala te makambo ya lolenge ya boye yango tozali kokebisa population congolaise tozali komokebisa bango ete boko sala makambo ya boye lolenge nini boko kena maponami yango lokola banyama baimboka Congo bolandanga la bokebi makambo ezali ya sasa ipi mwana mboka kone nanga lobi esengeli kotia ba papier yango bakoma mwa bakombo basala lolenge ezalaka bato balobi na esala lolenge wana nyonso kasi suka lango bato bakoma bobele na mongoloto ya biki nde tala bisika likambo livandi nde tala bisika mayele ya bato elongo bani te basuki nano wana kasi botala makambo azali koleke pa ya mwana mboka konena botala makambo azali koleke pa ya gangster China Rambo tokotika kolobela maponami te soki maponami esalami te sikoyo tokei na ngambo ya UDPS longoni ya na yo mwana mboka Faci pamba te oyoki mbele ya bakongole pe olandi bandeko bayo po ete d'ici le 15 toyoka nini obobongiseli biso longoni ya na yo kasi papa Mark Kabunda esengela tako makambo supe ya lokuku ezalaka koleka mbango te detando eke koloba makambo eko bomesa mboka kosala yango lisusu te bozali bato la mayele ozali moto bandi DPS kala kasi okoki kobimisaka makambo nyonso lombango te monguna to moyini ayebaka yo te atanga yo te merci na Faci po toyoki mbele ya bakongole bayi opposant na ngambo la bango bafandi penza la bokebi komanyola makambo kasi loko ya pasi oyo kozala na ngambo pe ya bopoza ezali ete bakutisa mayele mabango bomoko bayeba pe kokabola na mwa gato mwa nini na bango na kimia pamba te tango bato basangani to buka lokuta te esengeli ete bato wana bayebana bayokana tochani maboko tokofuta na motango boni tokopesa na motango boni soki batindiki to Faci to Vital Kamerhe kasi etuluku ya bato bayike babengi ngai koloba na nga boye mama océan de la presse congolaise soki olekani molobelo ya biso ya Congo boye bisala bango tozali komona ka nyamu na mwana mboka Vital Kamerhe mwana mboka Vital Kamerhe talisa la population congolaise ke obongwani ya solo po bino moko batama yele bolobaka ce sont les imbéciles qui ne changent pas cela veut dire que otalisa la bango soki batio maboko okoteka ekolo te okosala makambo ya bato ya palu te okosala yango te okotrahi peuple te Faci yo poza la nationalité douteuse lokola balobi po bamoni déjà bozali kokele bozali kozonga kasi maponami yango balingi bino la population congolaise oleza maloba yanga te maloba ya bango kasi bosala makambo oyo ya malamu pamba te
soki bosali bongo te bino moko bomitimoli libulu pe ya bana na bino ya bandeko babino ya makile ya bato bayike pe mabe kozala likolo na bino. Bandeko balanzi tokei na ngambo siko ya majorité. Ah, j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas. Je dénonce les insanités de Talatina Babenganga au CA de la presse congolaise. Ezali pas pema. Na yebisaki bino soki botali l'émission uti koleka bandeko langa bo sabonaka massivement po botulaka nga mituna na téléphone te bokomaka na tangaka. Balobaki na bino ete Lorenzo, cuidado Lorenzo, abalukeli mwana mboka Eduardo. Tozali kobanga mebo yoka malobe bimi pa ya direcab. Directeur ya cabinet ya tata mokonzi ekolo. Ah, nazali komatisa mafuta la moto te. Mais nazali mopanzi sango. Alobi bolinga mwana mboka Shadari pamba te mwana mboka Shadari akosala Kongo ya sika. Bokolia malamu, bokozwa lotiliki, bokomela eau pure. Kasi population congolaise elingi azwa lotiliki, elingi alia malamu, elingi azwa eau pure, elingi azwa nzela. Sikoyo tango direka basisi koloba atie maboko na moto. Abanzi mwana mboka okozonga maboko pamba, okozonga maboko wololo wololo. Nzele kokomela omolai. Nani wana? Ami zongi simalobi kengakate koyambanga. Po muto tozoboya lelo azangisi biso lotiliki, azangisi biso courant, azangisi biso banzela, azangisi biso kolia malamu kokene te lokosala makambo nyonso. Mais tala discours yango na yebisaki bilo bozali komona ete mwana mboka Shadari monokole bache super glue pamba te bazali kobanga makambo ya buyo o direka balobi. Bazali kobanga yango na bokebi nyonso pamba te zali makambo ya kotindika moto la liwa. Siko tozoyi bate akoloba mokolo nini pamba te mikolo misali kokende awa toko takisa bilo letando eke nini ya koloba bala Kongo bakolia malamu bala Kongo bakozole tiliki akopusa misolo motango mwa mosika. Cela veut dire il faut effacer trace ndenge bilo bolobaka ya tata mokonzi ekolo ou abomaye ou alandaye po bato baboya yepe akoluka kiti oyo posa yo kelengi lango la kotambolaka akolinga pe aloba mwa maloba malamu ata kwa kusala yango te mais quand même aloba ya malamu siko nakoloba wana nde akoboma tata mokonzi ekolo pamba te yende dauphin nde makambo siko eza na majorité mbutu majorité eza siko kolela mai na miso. Est-ce que Shadari akosala makambo ya Lorenzo te? Point d'interrogation. Bande comme Maponami ya décembre le 23 2018. Maponami mazali kosala mbutu. Maponami mazali chamutu bakata. Maponami mazali komema bato na ba dimension ndenge bino batabayele bolobaka oyo bato na bakomate. Nani akokweya? Nani akolonga? Population alobito ke na Maponami. Kasi na simba pe population. Poete la kaki la bino tokoloba makama majorité opposition pena peuple. Population congolaise. Bino boku fanzala. Bino oba kosaka bino lokola mwana mboka. Akomi koya ko pesa batu ba 3000 bande ko bangai na yoki pasi pe mawa. Na yoki pasi pe mawa. Butunde mabe na kolukala yekolata ko filmer poso kabu ya zalite na zwa image wana. Bande ko bangai 3000 francs seulement. Bato batondi bois, misu babungi si ba kantini, misu babungi si biloko, bana pe babungi bakei po bapesa bango 3000 francs. Mama ya Congo. Mama ya Congo, mwana mboka Congo, pona nini ozali ko bimandoki ya vina yo. Bande ko moto wuti na changu.
moto akendaki na ye bisika mususu ayei awa na kozwa bilili wana pona tie siko matoi na nga libanda réseau la nga pe koyebisa nga so ba moni ba ona okelozwa pela tula ba mituna azongeli bino po na otanga kombola yo na otanga kombola yo. Comment voulez-vous bino bozo sala makama beboy Pona nini yo yeka po nyoko la ba mama batula 3000 francs kala ona nyoso yozaki apopesa ba tala otanga kombola kala nyoso yozaki apopesa ba 3000 francs kala nyoso yo 3000 francs za vina bango yo zo ko somba mutu la 3000 francs population congolaise ba master na ngai ba congolais pona nini bozo kama bande ko la bileto ba kufala ngola ko pona nini bozo kama wate bande ko la bileto ba kufila beniko pona nini bolingi ga ekolo mususu ndeyo ke la bilo mawa Pola ne bolingi batu musu balela pola tina na bilo bilo mo bozo lela te. Mama 3000 francs perdre mwana na yo comme luka ina sima. Mama pola ni oza nyama boye mama nanga 3000 francs ike na yo wapi 3000 francs 1000 2000 3000 mama. 3000 francs bungisi kantilo sombaki 5000 mama 3000 wane ke ko pona nini bolingi komi nyokolo bota la bassesse de l'esprit. Bota la ndenge boza banyama. Botela ndenge boza komi fingi sabino moko mutu wana kei alobi na zwi bango mama na ngai vraiment ya solo ozwi kaka 3000 francs opesi carte électeur momi bomi omoko la bana ote mama na ngai omi bom tala makambo ezo sala mana bisebelo otanga bakombo ba opposa pe la marche la bango basale eloko wana na otanga bakombo la mutu azozwa ngola kotanga azwaki ba carte batu bala batu balobi zongi mais siko ata bino moko o élection tozoke na lolenge nene congolais pona nini likola 3000 francs bazio carte congolais na ngai petit peuple ba master na ngai bino to vanda la bino mais na olobeso makam na bino te parce que makambo osa les soni ba master na ngai Michel Ngatoto l'homme noir ba révolutionnaire ba zaïrois. Est-ce qu'il faut botter Kamboka le cola 3000 francs? Est-ce qu'il faut botter Kamboka le cola 3000 francs? Bande ko banga esalinga mawa 3000 francs seulement 3000 francs. Bande ko le ba kufi combien d'Angola tisi ko bazo continuer ko kufa bazala banda ko basali opération kanga église. Ata bino moko ba Brazzaville ba bengana ka ba pasteur awa bazongi tango ba moni nzale côté ba mboka ba bengi suba congolais. Mais comment to ko kozalaka ba lâche na niveau oyo bande ko langa likola 3000 francs? Tala master yo mto yala ba 3000 francs na wala na otanga kombola na otanga komono mto zoyaka ko so ba carte électeur abatu na otanga komono to na otanga komono bolobi c'est de la presse atanga ba komba batu mais makambo so boso la malamu te photo c'était bilo ba tala ba keza bino bozo en esprit bandoki pourquoi bolingi mboka te discours o bozo ya nango eza discours ya mabe eza discours ya moyibi bo pese bango ba 3000 bozo ba carte électeur ata bino moko mapona miango ba ko sala maboye bana mboka bozolela nzele zate bozolela bozala courate bozolela misale zate bozolela ebela ba licencié ebela ba doctorat ebele ya ba diplômé ba mapolo me vandi pamba siko 3000 na ba bengi o masalanga okozwa ngo sana ngo nini okosombela ngo ta bière moko te bana carrière Tony Musungu le grand mayas benda bana carrière matoi bana carrière Tony Musungu Mayas le grand Mayas le Bogard en tout cas na biso ke benda bana carrière matoi na carrière na yo kama kambote botele mela mututu o azoyela bilo la ba discours ya mabe ta o ezata ya polo te ata 3000 te banda kana pesa ki te pone est-ce que 3000 et ça passe na yo 3000 wala commerce ni yo sana mama tala ndengo teki mboka mama tala ndenge oteki bana yo mama tala ndenge nini obomi mboka ezali pasi pe mawa ezali pasi pe mawa bato balelaki ba pe ba 10000 te me bazui ba carte électeur sans compter là no ya maboko ekatana na utozo la ngo solution te c'est ko o bino moko bo pesi et puis ba réseaux sociaux ba kabi ba carte électeur na ndenge ya kosakala te ba réseaux sociaux la biso ya mboka Congo. Donc soko monika ba bengi yo na réseaux sociaux moko. Elobi na yo madame pesa nga identité na ko pesa te lo bana bango kanga.
bazo kosa bino soko pesi te na okanga te bazo zwa ba carte la bino wana tango bozo kende po bakende ko kabaka yango déjà na élection basi ba pesi bango mbongo bon vérifier makambo c'est de la presse azo yebisa bilo za solo bon ndima bango sote tango ba bengo o ba intimider tozo kanga lo ba bokanga soki pe bosala yango te na babuka sim changer réseau mususu bo bango siko bazanga bato commerce na bango ba osani bazana besoin bato ba carte na bilo o bozo ke lo pesa bango la ba sensibilisation le côté la ba contrôle wana o ba sala bilo ba contrôle ba sala ba contrôle ba futi bango ba mbongo la bato moko x na boyeka akotanga ba kombo po bazwango ba votele bango botala makambo ba réseaux sociaux sala mboka Congo boyeko bikisa bilo to boyeko boma biso to sepel na bino po tozo bengana tozo tala na metala mayele mabe oyo bolingi bo s'enrichir na mboka la biso bozo ba carte la biso eza na sens te peuple congolais fungola miso tokolela ti tango nini tokomi na taya kobundela mboka peuple congolais fungola miso ndeko na ngai merci na Enoch na loyembo la yo bande ko bokotala video moko ezali pasi ya mama lokoso ya mbongo ezobomba biso makasi lokoso ya mbongo koti na mwa parti politique opese ba poids na yo metala retour ndenge nini obosani ke bakoki kosambwisa yo na bato oyo bazali konyokwama bande ko nganga nazoboya te bosala choix na bino nazali kotelemela mutu te mais mission ezali éveil patriotique éveil à conscience soki conscience na yo penza ozo mona ke na gauche na nga na droite na nga baza ko souffrir mais nga naza kolia ta la sorcellerie eza pour la bongo nga nazolia bande ko mibale balete ba omela bana nga makio iloka ekokota makamo mabe kotelema kanisa nanu yo moko ke toza na courant te mais inga ezali awa kanisa yo moko ke tozali na biloko ya kolia te banzela ezali te kanisa yo moko ke bandeko langa bazali komonyo kwa matozali la valeur te basenza ka passeport na biso la tango nyonso hein tozali komonyo kwa matozaka la ba traître o ka baza ko trahir mais la lobby atako to pe bolingi mbongo mais boye ba kateke liwe ezali siko tango boko kufa siko mbongo bowela ki bosai na ngone bongi satika ba trace malamu to le bino nde balaki ba Mandela to banza bino nde ba banza ba Martin Luther King to banza bino nde ba banza ba to ebele lelo pende ba banza Mobutu Sese Seko so batali stade de Martyrs batali ba mona kezaka ba F Mobutu to tala ta ba feme biloko ebele Mobutu atika ba inga wana tile leso ko kobonga te c'est que to le ba quand même pe Mobutu azaki prophète parce que alobaki na sima na ngai penza mokile ko beba bana Zaïre oye Germain Bafalanga ba poramento Angola no la reine Olga Lompingala mokita na yo Florence Matondo Mido ba femme capable la pesi bilombote to bunda kaka Congo la biso ko bonga ndenge bobenga ki bolobi mama penza tozolela ete Congo ebonga poto zonga la biso parce que awa na Angola to fungola ba boutique to sali ba misala makasi to okele ba Brésil to zonga poto bongsa mboka la bango mais bango bazonyo la biso Queen Olga Lompinga la reine na mokita no Florence Matondo Mido Innocence Bolipo Tiolo mboma soda makasi CPI nzambe akosunga Congo ekokeli boso yango moni tozo bousculer mona mboka kone nanga ko yebisa ete mapona 2023 yango tozo yebisa ba opposant tozo zela bilo d'ici le 15 boyoka na ndenge bozala ba cuisine interne siko bozo yoka na ba réunion tolingi makambo ya malamu bandeko ya majorité kingakate koyamba bato ebele kingakate. Mais il faut le babongo parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Eh, Yapinzao. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce qu'il faut mboke bonga. Il faut batubali ya malam. Il faut douanier ça la musalango. Il faut onatra zonga boboma onatra. Bato talako lelo bazolela. O talako et ça la kalesusu te. Il faut zonga. Il faut battre ba mona ke makambo zo tambola malamu mutafuta mpako ne na voie normale yoko yoko futa nga mpako salaire na zwakate mbongo eloko tela ko futa nini
Bon créer ba entreprise belé et botami pour que bino moko bo s'enrichir ba poche la bilo mais retour wala peuple congolais zo kelo côté o refuta mutu mpako o droit ma belé mais bon kanga biso so mapango na la refuta mpako ba futa ke combien pour que longola mpako bana ne soki ba otanga te nde akofuta makambo wana so ibolingi makambo le bonga esengeli bo futa bato mala bo revoir matière wala bo kenaka na ba na ba posa la bilo te tango zo sali kamiongo to solo ba aweze veille patriotique éveil à conscience. Tango bozo sala likambo wana ba force centriste tozo lukabilo te Galilée bo kimi papa langa bozo mona na tezanini bo komi la ngambo wala tonini président Ige ba force centriste tozo zelabino papa langa tozo zelabino bo benga biso toza na posa la bino papa Félicien Kindula toza na posa la bino ba force to yo kabilo bo komi wa apila ba force pokuna pe to yo ba force moko na ngambo FCC est-ce que ça binote bozo ki manga peso la bengi bilo bozo répondre te bolo ba moment yango to boyi boko ma océan de la presse yaga yaka te wana na oya te to lingi siko bole kana etando ko bola exception façade na bino bola exabilo boza wapi ba force tozo lukabino président Kindula Félicien Galilée président Ige to ala posa la bino ba force boza wapi to ka pe ba force boko kuna bande ko langa ipenza video ezo landa bino na komi na ngana suka to yaki to lobela mai matali maponami tu es qui tolobela pour la baye opposant tu es qui toloba pour la makambo zo le kasiko la majorité tu es qui peut tolobela la population parce que population de bango moko faut pas se prendre en charge bato penza ne bazo betsa biso moto eza population baza pena moi mayele te pela boleme ezali makasi parce que na mona ki pe bato ba okima mbango likola 3000 abosa ni mwana likola 3000 francs ya ka moi Malko Kakila de moi merci sou pour la retrouver. Merci Penza na Sylvie Mwamba na molonga enogi wa Nzambi na Hollande. Merci Penza na Rita Mawete l'enfant propre. Merci na maman Mboyo Bokila le connaît femme pekato. Merci na Sandra Nila mon cœur. Décembre yango ya Sandra Nila. La patron la bougé nga Sandra Nila. Vraiment merci na ma Sylvie Mbenza. Merci na Dadi Boyembe. Merci na Foska Dike sena molonga ina yo mama Solange. Sango mokonzi ebisenga na pesa mbote na XXL. Ya apparaît be misona ngai sango mokonzi. Merci Penza. Malko Kakila. Merci na yo zo salanga plaisir moko. Merci na yo Emmanuel Lokwa Shaba. Merci Penza na yo Emmanuel Lokwa Shaba po balobi yo za danser. Oza danser do océan de la presse de côté novembre oyo. Aza déjà ko sepela po Emmanuel Shaba Lokwa a côté likambo ya océan de la presse. Merci pour s'abonner na ABC. Emmanuel Shaba Lokwa yo za moto la tembe. Océan aza déjà ko sepela pour novembre on a ko sekala ndenga osakala te. Master moko boye merci na yo pour nazo zela yo mais na pesi yo moi gu maestro quoi. Maestro nazo zela yo bon rétablissement oyebisenga ke d'ici le 15 to kobeta masolo ndenge zalaka na ko lobela yo mabe pour océan de la presse a lobela ka mutu pe na ko tia yo elengi o sepela. Vraiment bon rétablissement. Soda makasi ya France. Karateka ya solo maestro. Vraiment merci mais bon rétablissement. Vraiment na bino nyonso la pesi bino mbote kasi vidéo o ezolanda. Bino moko bokotala yango. Kasi bongo nde bolingi république etambola. Mama mi pesa respect. Mama mi tosa. Tokolobela yango esika otosololaka la ba mama kasi na tie vidéo o po ezalaki nde makamba politique. Na tie vidéo o po bomona lo koso na bino place ne ezo mema bino. Mais lokola pe bozaka bato ya soni te. Boza bato bazanga soni. Nde boboyi me ezali soni po la basi pe soni po la bala la bino pe mabota la bino. Boza kolia mbongo moko o ezali ko kakema bino na mingongo. Mwana mboka Corneille Nanga makambo maso babimi na poisa. Tozo zela yo oyebisa biso siko tokokela ba papier to komala mongolo to abiki. To poko sala ka mutu makasi. Bande ko bangai na lingaki na bosa na nzamba za malamu.
e mosengo aye merci po mbela langa yokani na bandeko bisa bilo balaka la bolanda ka bemission langa na salaka na kenda ka la source ata balengisi bazonga place onga la zapo la zoka ba information la source na yebisa ki bilo ke mosengo akolongwa la kiti ya sango akolongola bilamba wana merci na pape merci po kimbela ba congolais wala bazotalisa bino ete bokeba etumbe bokano elenge etumbelenge bokano elenge etumbelenge mwana mboka soki le 23 mapona masalami te ale vaika mosengo hiu azui transition 2 ans ya kobongisa maponami merci na pape po ete mosengo aye bazobanga mosengo bazobanga mosengo pasinia aye mwana mboka mosengo aye à suivre quoi merci na Kabouya l'homme puissant oh azalaki bongo la sima ya caméraman le plus sérieux de tous les caméramans merci encore une fois la maman Chantal Ayao pour être sayo ABC et kobikate merci na Cordo la biso azasiko marié l'homme Jimmy Boyembe merci na boki ba fleur epate la kati ya ABC merci na Pape J directeur de recherche stratégique merci na sango mokonzi pare ba émission langa merci na bino nyos vidéo botala yango la bokebi et bongo to commenter te Noël Boyembe merci na bino nyoso bana ya français na pesi bino merci oh na bosani bo comprendre kaka Rita Mawete l'enfant propre de London Chantal Swami merci na bino nyoso bye. Alors, avant je me dois mettre des chansons, parce que nous jouons on faut la façade s'il vous plaît. Musique est Catania. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.